Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou la famille, Boboto, Bondeko, Nakati Yamabota Nabino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bandeko Nanga, Bino Mokande Boye, Narit Kaka. Ya bon déjeuner de ce matin. Moi, Kopo Maï. Oh, Takasa. Maï Ebele. Ah, un peu de jus. Voilà. Bon déjeuner. Bonjour la famille. Coucou à tout le monde. Ah, voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Ce qu'on a pourquoi pas un peu moi un peu moi vin rouge na yo natanga kolia ce pozo landanga na pourquoi quand même bon mais la moi café moi ti et ça la rappelle bien voilà ce qui n'a midi moi vin blanc pourquoi pas vin rouge ça dépend le cognon zolia maille belé et ça la toujours bien voilà bande konanga toye to sola mo muke kaka tozaka na rythme ya matanga ya ndiko na biso moi si wa uti kotika biso Rafine Tumba pe à son âme bandi kokotala ba vidéo na ye na TikTok kotala pe azala ki vima ko poster bana na ye komona mwana mobile azokima azobeta bale en tout cas azalaki na vie moko res na mukolo akotaki alakisi ndeni bakati mai wana munene na bana donc asignaki yango penza a filmer alobi nzambe na alobaki soki tokomi epi nzambe obateli biso tokatisi akatisaki na bana na ye alobaki oyo ekoya soki bakodinda na mai badindi mais moi ça elle était forte aye kotika bana na ye na poto bakola bien mais nzambe siko abengi molimo na ye siko biso bato totikali na kati ya media bandeko na ngai eza kaka pasi congolais lelaka mutu te tozala ini lelo bakomi kowelela nani mwana mwasi oyo na kombo ya Rafine Tumba bato ya Kisasa balobi biso toyebaki banda na Kisasa tango azalaki kosala boy tango bande komema jeep tango azalaki boy bino boy donc batu ndenge mokande batu bazalaki na matanga jani biso toyebi ekala bakinal boyebi na awa na poto donc bamsu na yebi eka na télévision babon bokomi kowelela bande konanga place ya matanga mutu nyonso alelaka batu nsu tolela kutu bebembe konu bomonika bomo accident mo balaksi bino nde batu bakufi otali mwasi mo bolela mwana na yazo kima esali opasi obandi kolela oyebi ete parce que muto otikala muto e bongo oyo bande koleka na ba media oyo banyonso ba mona sala ba dega finga do asala pena ba dega ba video na epena munoko makasi o babengi munoko en tout cas bande konanga siko muto ande ngwana bozo welela ye nini bozo welela nini corps oyo eza suna souffleté bino mo bomona ki de bakei bakamati ba finiki ye mutu donc ngako tunye na zabonda ko kolala te ba finika te na mutu na mona ke touffement faut na la toujours suka mais yesko ba finiki ye pour dire que corps wana eza lisuna na vite bozo welela ye bobandi ko lobangai kutu na osele suma tanga wana te ba pekisi ngai bandi ko komona kolela ya saratola batu donc ndenge ya leleli ye na devant caméra azala sel oyo abimisi mai devant caméra mani ke pa bimisaki mo mukie mais oyo aleli etamboli na ba page na banani ezali saratola aleli pena makasi na ochela bino ko après kolela na ye ebimisi ba problème batu baye oyebelaki ye wapi po kolela soki pa lelaki aza camarade na ye soki pe bayebani soki bande kobengana balobi me yo ozalaki na Belgique awa opréféré kolakisa biso nini ozosomba babijou mpo na nini tomonaki oyo tokende kotala ye ata selfie oyo ya pamba tomonaki yo te mais olekaki na soki na chaise verte soki mpe ezalaki jaune olekaki tomonaki ye na nani na Ferdi Coco oyo ya PD osene ebe mission mais muto oyo ozolela makasi boye ata selfie ya pamba bamoni yo nango te
Bato TikTok pe balobi. Manika tikali simate. Abeti ba bordure au sakanate pa saratola. Bandi ko saratola a retiré kolela na ye. Mais eza passé na mawana mona ki video yango na captura ki yango te ngena la kisabino te on na ko lukango lisu na mona ngote. Aye penza ko retirer kolela na ye botala niveau bozo komisa bato na mokili bande ko na ngai. Mutu azolela mwana mwasi olelo bato ebele baolo ba deni lesala kela kai mabe. Deni lesala kala kai mabe bino bato bolakela bato mabe oya na télévision fuka no cheki tambala na mutu za kolakisa ba Bible mwana mwasi oyo tangu mwana mwasi bata kokende ba ye bakangi ondoki etika lio vino mobimba bokeba koyaka publiquement kolakela bato mabe mutu wana olakela mabe abota mana yote azande kona yote mabe nyonso surtout ngai obolakela kanga retour à l'expéditeur à l'expéditrice au nom de Jésus-Christ de Nazareth ba flèche na bino nyonso botindaka et zongi retour et pas na bino et donc ba parole na bino mabe na nile yango nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na tindeli bino moto banda ko ziki sabino ziki ba réunion na bino e panza bino ko na bino nyonso obosalaka. Bodo na pesi na tie molili na kana bino. Na bomi mwinda na kabinemi. Pe na binemi bazanga kate bande ko nanga. O yeba na ote mutu ni aze enemi na yo. Kolela ya sarato le bimisi polémique. Saratola koki yangote botala ka saratola oya telema kaza ko ganga bandi ko liwawana kolela ya saratola ebangisi saratola ebangisi elobi non il faut na banga mokili saratola bangi atalibana na ye abangi mokili alobi non na koya ko sala rando te na retirer kolela na ngai a retirer kolela na ye saratola lobi akokende na matanga wada te alobi d'abord ya kendeki ba matanga te alobi ata lelo ya kufi basalela e cotisation te batia eloko te donc ba oyo ba fan na ye batia mbongo na chaîne na ye ya YouTube mais oh biso ba kroni mama o banani bokotizele ye te alongwe na ye na makama matanga oyo bokomone lisu te eloko lobi tika ezate famille na ye pekisi ye bandeko na kolela ya mutu fobo ya ko critiquer yango o ayebi ye ta kolela te mais ba oyo sko ba yebi ye bino bat bozali na Kishasa bino mutu bovanda ki na ye eloko nini bozo sala na corps o etikali awa pe bato bakomi koloba par-ci par-là botika leta kunda ye botika mitwele kunda ye bosala boye bandeko yango na poto soko ye boza ba cousine oza na moi grande sœur oza na moi tonton oza na noko ya garder relation ko compter na ba camarade te ko compter te bandeko nanga ebembeni oya ko sambwa pamba bandeko tolanda la bokebi nyonso moi ba extrait oyoyo ndenge nini ndeko na biso abandai kolela et puis toya koyoka ndenge nini manike abeteli ba bordure bandeko esali pasi eza kitoko te tolingana tina dernier jour na biso totika babiloko oyo soki mutu akufi il faut ka ba problème moko ebima ezosala kitoko te. On a vu na faire égola. Ah ouais. En direct de Belgique. Ah oui hein. Tochana nu yemoko wana yemoko. Bakuma poto. Mama jambe poto la poto hein poto ta Belgique avec yemei. Yemei. J'ai essayé de m'emballer dans le bisabango mikolo. Voilà. Tozana poto surtout na Belgique. Nzoka ndeka bolobaka poto eza lola te o botala ndenga umeli pe na poto yango te bandeko ye wana akei eza pasi na mawa voilà oyo awa saratola yango ye omoni ndenga lelaki ndenga tikaki na perika bwaki bandeko esalaki pasi azalaki pena na kolela ya solo penza me bato mokili baboyi balobi baboyi kolela wana
bolanda na bokebi nyonso toleka. Bachaki nzembo bachaki nzembo wa binope bandeko nzembo moyena chango ezate bolimbisi bozana luka mususu o bachaki nzembo bata mokilo pe ezaki nango achaki yango skizi bidu boza to luka mususu place nzembo ezate pona bima neti lazwaki yango 2 fois te penze kubozela malisu ona boyo kaka oboyo kana omoni boyo kasara ngai penda na yebike ba page bavandi awa ba page bovanda penza bokata parti na nga oyo bobomba ngo parce que nde toza boye biso nyonso tokokufa mukolo ebani te nzambe mutayebi parce que mutu nyonso a destiné na oleka na liwa bolanda na oyo alors makambo ekomela biso na ba réseaux sociaux oyo makambo baliwa ngai natala ngo med fois na comprena ke ya na bato ba na motema te omoni ntango bato baoluka basala ba réunion ke tosala réunion toyokana tolelaka film mosusu oya deja na bit ke aya oluka base na réunion wana po akotisa atalama na internet ngai soki nzambe apermettre bazwa molimo na nga bapage bokata bobomba po tiktok bobomba makasi bobomba eloko Nzambe mutu azwaka molimo wa mutu. Soki lelo nzambe ase décide azwa molimo na nga Sara Tola. Bato internet bosala cotisation te. Ata $1 a mutu na linge koma na maboko ni ya famille na nga, ni ya bana na nga, ni ya nini bandeko bozolanda nga. So bomoni bato babandi bakanyot. Ke tozo sangisa pona Sara Tola bolo ba descend vivant lo bara mutu asala cotisation te. Soko mono linga ngo za fan nanga oyebi chaîne YouTube nango mena na chaîne YouTube ndezala wana okoke no chambongo na chaîne YouTube okochela pe mutu mbongo soko monike ozo atteindre moyen ya kochambongo te zwaka mbongo wana kene ko pesa borfelin lo banzambe na bolingo na zaki nango vers Sara Tola Sara lo baki mbongo na eto pesa ta mutu azwa te mbongo wana na préféré to pesa ngo na borfelin oki olelinga na ba orphelin baza bato nga sina kufi mbongo wana kino kopia ba orphelin mbongo ya mutu na nga na kopesa ta nazobandela eloko bokata yango lelo soki nzambe apermettre azwa molimo na nga nalingi matanga na nga makolo ya ba youtuber te bato internet te ponde naza boye naa na bafamille na nga naa na ba classe na biso totanga na bango naa na bacamarade na nga tokola na bango naa na bavrai oyo na ebembe na ye ba youtuber alingi bango te bozolanda cela veut dire que alingaka biso pete tolinganaka na biso pete comment déjà na bomoi na yo ozo kobeta sete ya buzoba boye na ebembe na nga donc ebembe komaka sans valeur oyebi pete ebembe na yo ntango mosusu ekodinda na mai ntango mosusu accident avion komi poussière ntango mosusu autoroute soki camion eniati yo panzani oyebi ndenge okokufa te mais obandi kotika dia testament soki ka pona plaisir ya koloba bandeko na ngai ekomi donc muto openza na bonzambe akotika ba maloba ya boyete bandeko na ngai akotika maloba ya boyete bandeko bolanda kabino moko bino babolandaka lokwa banzinzi bafan banini epi alobi soko za na mbongo malamu ke kopesa babola soki ya kufi mais toza na bandeko malamu toza pe na besoin kolata to o bakotikala baza na besoin kolia soko boyi na mbongo na kopesa destination te place ni bato bakende kotiango bato bakolia mbongo na bango bakoya kopesa te mais kotinda te eloba nango Jésus bozalaki na babola parmi bino banda kala po ni bwanda oteka ba parfum na bino te bokende koleisa bango ka o bapanzi na sama kolona nga yango wana de bino bomoni ke non toteka yango pa topesa babola non bandeko eza pasi peuple congolais eza compliqué peuple mobimba balinga kimia te ata mutu akufi bovanda ka minoko point kolela na ye moko mutu akende kolela bato babalukeli ye bandeko atuka eza pasi na mawa toza kaka kokende boza kolanda malembe tozokende bozela esali soni na pasi kolela moninga na modèle boy zala na bango
kolela ya lokuta bozo finga batu ti batu basala ba crise ba tension basala ba AVC le na kufi oyo osala ba groupe na bino epola soit disant Sarah azalaki ka na biso moninga wana kolela nini wana ya hypocrisie to ya nini ya ngai mutu ya te matanga na nga ba internet te cotisation pété mutu asala na groupe elle est inaperçue parce que on a comme mona oyebi na vandi na otala penza ke mutu asfongoli pe live asolola na Rafine te bayebana na Rafine te ayebi place Rafine abimelela te mazoloba ke Rafine azara journaliste et azara youtubeur depuis quand Rafine tumba comme youtubeur Rafine azaki journaliste na télévision na Africa télévision Rafine ayamba presque ba musicien nyonso na Congo awa Rafine owepe azaki ngai cotisation te na boy na lingi te na kotela nga cotisation te mutako liambo na mutu te mutako saka ebi na okikanda makasi batu bana posa basala bakanyote yanga mutu akosala te na beti sete mukole kokomela nga bandeko bopaka parti boloba aboyaka na boyi na motema moko na boyi na boyi penza bandeko na ngai nayebi te cagnotte ekomi lokola momoko injure cagnotte ekomi lokola eloko moko ya mabe nazo comprendre te cagnotte ou bien cotisation bandeko na matanga nyonso batiaka cotisation même na bafete batiaka toujours lem sous panier ya kotia mwa cadeau tout et tout congolais même na mindele congolais bokomi kaka makambo nyonso problème soki bolingi bolongola kombo na cagnotte mais botia kombo ya cotisation en tout cas na matanga eza nécessaire neti na matanga ndeko na biso azala zaki bozolo babande kobima na bakanyama abande kobima na gentili ngobila abande kobima na fere abima kanda bato minene peu importe bato nyonso abima mais liwa tango eyaka ezwi peu importe azaki mwana ya soki ya Tshisekedi même Tshisekedi ndenge aza wana soki lelo akufi cotisation koya eza eloko moko ezalaka bongo eza na nature yoko ya te ko chango soki kale kolela oyo ya lela ki bandeko nanga batu baseki batu basiliki kolela wana yango de memi ndeko na biso na passion nyonso to me kolela ngo bandeko boketala ngo na TikTok parce que moyen na tiela binongo ezalité et moyen ko chango ezate botala ye papa tala meisa zamba mawa kotisi biso bato breke ezwi biso tala mai omoni mai oyo nzambe nanga lekisi nga nango nzambe oyo yanga nakalaki na kobetele bilolo nzambe azwa lokumu mai oyo nalongwe nango banda turkie nzambe oyo omoni enjili omoni meisa nzambe akosaka te nzambe nango okoleka nayebi te ndenge bato bandeko eza tongo ata na kangamaka nayebi te nde bato bakotaka baprison nga na leki ngai tala bana ngai kilesa bandeko esali pasi bamai wana munene wana emela bato me ye etikala ekomela ye te me lelo mai wana me liwa ekozwa ye na ndenge mosusu bandeko totikala ene tokabwana te mpo na moninga na biso akei tozala ensemble azala azalaki journaliste azala azalaki youtubers azala azalaki eloko te azaka mwana poto po ani tolela te bozo kowelela ye ndenge wana azalaki journaliste azalaki youtubers te azalaki est-ce que azala chaîne ya YouTube te azala chaîne ya YouTube est-ce que chaîne wana YouTube atikali kotie eloko kuna na kati te muto azaka youtubers te apostaka eloko moko te na chaîne na YouTube ya soko za na compte na Facebook opostaka ba photo mwa ba video ya mike yebaka ozali muto Facebook soki pe na TikTok
opostaka ba photo na yo ba biloko na oza tiktoker tiktokeuse soki pe na YouTube opostaka biloko na yo oyeba no yebana te oza youtuber parce que ozo ko utiliser YouTube ozo tia biloko na yo kozala youtuber kozala youtubeuse ezate ke muto ya lekaka neti biso boye non c'est archi faux bande ko to komi na suka to landa quand même manike mwandambo et puis to kine misala et ozala bien makasi to landa na manike. J'ai beaucoup de chagrin parce que Mao et Rotikali, vous ne connaissez pas les gens que vous clashez sur eux. Voilà, bolanda manike. Biso to yana se a projecteur mana mike morfeli natongo. Soto tena boy. Parce que to ye baka ko bomba, to ye baka ko la vérité, to ye baka respect. Vous critiquez n'importe comment. Pozo ba n'importe comment. Sarah Tola, yo sala inceste, okufite, yo lingi reposte mobile na tika la veille. Yo ki ole na komo na ngana kufa yo mama na nga. Obi na ko porter au place. Etika limani ke nani? Sarah yo yebi kofi. Sarah yebi fali. Sarah yo yebi mani ya kufa. Ngaye na ya projecteur wana na tongo mwana mukie na ya na kindumba te na ya papa na mfa kufi muta mbongo atikeli nga mbongo batikeli nga biloko na zaka na mbongo na nga musicien la ndaka mbongo Sarah ezala mbala suka yo ke do betikali manike yo moninga loko yo moninga ke no senga na ba bureau ya ba prêtre ndebi mo ke no senga kuna Sarah keba na yo est-ce que l'immanike baleshe moye sika na se ya miziki moye kokuta YouTube kokuta Android biso sere na biso zaka mbonda na lokole oye ba fa belelo na suka mboka mais to apparaître to sala kombo yo sara so YouTube te yo sara pa ba koye ba no teka tombola na zola keba ezamba na suka mais to wona le limaka sur les lancer vidéo Rafine camarade yebi Rafine des général biso ndi ba Rafine Rafine na petit na biso na TV Rafine ya vanga na média mais tant succès ba na réseaux sociaux ngana yi ngana ba Rafine pour na Joseph Facha rendre bandi Joseph équipe nationale de Kabouani nani ba stone ba keboe ba Kardashian c'est comme ba commission ko utiliser mais il y a sert na bango comme projecteur yo zo de la Rafine bo solo là ya boyebi kolela bolela bakotanga bafamille na bino ya kotanga komo na nga te ngakamisa mobali na nga sache agité moi mon mari c'est mon mari R9 l'imbattable les mignons garçons ezala te bozwa te banda lelo tilo vous comprenez alors avec tout le respect kotanga komo na nga te vous comprenez oafi ya malchance po mobali ti lelo na guitare abosa na obeta kotanga komo na nga te okanzi ozwa visa pas faire ozwi te kolela na lili po to banyonso bakambo ayebi Rafine te asolola na Rafine te bacomplexe tosala badine kuna na bofan awe pas Josepha Loranda kuna ye venir faire eboye Josepha ovanda na fenele landi Josepha asalaka basoire na ba mwana wa mwasi wa boa mwindo abala oyo Malika bafifi siwa yazala tala ko se tabe oyo yazala ya boyo mawelisa mina ba pesa no disque d'or welisa tout to kamwe maweli lekecho ayo zo na ba lekecho équipe nationale privé basoli wa Rafine solana ya yebi Rafine te ya Rafine déjà ça comme prêt à obimana ya bimana ya bimya kepe de Turquie azole la Rafine lokola ye neti muto le la Rafine bon ezaneti nga na yebi ndako na ye na kena na ndako na ye sera za jeep na ye wana ya RAV4 na yebi ye tozo kele na investe tozo lia ba fric na ba poulet yo yebi Rafine belenge baokoba Mojoba et continue. Baolembati, bakoba nango. Ngobila kipula. Baokoba la Mojoba.
nini comment ça le vertige boyo maman et obanira melaka ba melaka ta ba bon courage yo mela ba bon vertige comment ka et on ne kanye il Rafi na posta comme comment on a vu Rafi na sa posta ata mama na mona te Rafi na ibete parce que les makas vous tant que chroniqueuse peut-être les makas bon et aller makas batala ye ba Rafi ok habiter ba ko lisoto ya ba Josepha bazara na ba tuna epiza oh ba Josepha ba Fifi siwa ba ya ba neketsu ne ba ibi Rafi so ça ba délire makas ba délire ya makas ba petit ba ça ba délire Makari mon candidat ba ibi Rafi ba grâce témoigner ba ibi Rafi ibi Rafi Makapashi Rafi tu ibi Rafi bon mais c'est une photo mon camarade Rafi voilà ça les gars mais c'est une photo je voulais toujours trop là-bas est-ce qu'on a pas on se dit comment on dit que kofinga ba musicien kofinga ka ba maman na bana neti Charlie Prince tala pena Charlie Prince na l'école na osa live on na ombela na okate pena kata guerre wa tala Charlie Prince le kecho Makari ma finga fali ma masca mais Charlie Prince avec tous les respects Charlie Prince pena aleka a traiter fali les deux fois na combo ya fali atanga fali tout ça l'interprétation Charlie Prince a finga na kena pekre makanga jour boyo kababiso Charlie Prince avanda na ebisaki moto ochon espoir fallait opuso pembeni te fanja moto mama na raki opuso ti onyoko manoti otena ba propos nengwana te liboso ya bana bakoli tona posa biloko wana te botusha ba mama bana te bana bakoli bana biso bakoli to bokoli bana na pasi musicien kenda ka voyage azongaka otika na ba otusha Charlie Prince Lucas kana ebifu omoninga omoni kande balo bana longa victime mukono yoko na répétition ya victime mukolo wa ba betanga masasi bosa ya répétition fali ponga kenda boloko penza o pela ba traquer biso bakanga biso na corremise comme ya kokima Charlie Prince a fini biso au finga fali la vie ne change pas les mois le Charlie Prince a ko finga faire pour na fali non on n'a jamais on y est au suka na l'autre na bandoto a traqué mais j'ai réussi à m'en sortir parce que Mélanie ko fait azoba coup de fil à bateau kuta ye ba parce que miso to ba petit projecteur ya pole ya lumière conditions za ça va bien sur les réseaux sociaux parce que là tout ça va dire moi ya mayabita ma bete il est allé l'autre bano ba sara ba ya so gera na omoni si kwelo kwa ngo le ketcho ozana mwana ya bébé me bolamu na yo na pesanteur epesé kate c'est que sali mabe ya nenge nini nzamba ndima mwana na tikala balingi tata bazana zemi bazaka ka loko mundele la sema ngo baby shower mala tsabiso mabubu mabe bazonga boye mabe basabo do bako ai pardon voilà déjà j'espère que déjà va apprécier ma formation awa j'espère émission écoute lelo avant déjà lelo na France déjà tout ça na réunion amener mes alliés na France wana aux natala au bord de marin en tout cas bato alobi na zo na numéro de téléphone na ngezo za plus de 143 90 43 16 621 plus de 143 millions sur na zonga 90 43 16 621 bato se plaindre na bova fandi kuna basi ndo sala wana baliki mama pa ni bakufa mama papa on va pouvoir mtano sima bandi kuna bana na bakoli kama azana bandi kuna musu azana ba 20 ba 25 ba 22 bana na bako rafina na papa lekite mama bazali bobanga te moko a s'annoncer au moins corps va répatrier corps ya rafina ya na poto incinération na bomba sana mutasati ya mutasa non punition na ekomatike non maman na osenga kaka en tant que moi si
ata na mokili azaki na bato me bapesa punition ta azala sans tombo. Voilà, manike to komina na suka awa mo muke manike na poto bakundaka bato tombo ezali mutu moko te batumbaka ye. Mais okoza na moi raison na sens que soki botikeli biloko wana ba mindele basala yango comme si azali sans azana famille te. Mais tant to sengaka bazil bandeko nanga boye barate to remplissaka papier moko boye. To komaka toza chrétien, oza musulman, nyoso wana balandaka ngo. Donc ce qui otiki momo côté et que oza chrétien bako kunda yo en attendant tant sou batie 15 ans, un sou batie 5 ans, un sou ça dépend ndenge nini social wana kosimba caisse na yo. Alors ce que na mutute alors par après ce qui batango ne ko kinde ba ya ko longola pe ba kotumbo te ba ke ko tshona fausse commune place bachaka ba miku nyonso tout voilà. Donc ba mindele baza batu baza ba humain. Donc baza lokola te ke soki ndeni bozo kaniselango non ezande ndenge to soka lobai kaza ate wana bakotumba na bango ye baotala te. Mais soko boaki chrétien en tout cas yebaka ozwa moi suite. Alors bandeko nanga to suki wana pona lelo ndeko na ça c'est kotika biso mais toujours il y a des problèmes, toujours il y a des gauches à droite. Tous les laïcs kaka normalement sans komitia na katike ngamukolo na kokufa. To lela eka normalement sans kolela ki ngande na ebiye azalaki journaliste azalaki youtubers te ba youtubers bolela ete mais azaki na chaîne ya YouTube. Alors bande konanga c'est vraiment bête to zape ba mayele l'air tozo lela moto. En tout cas bomona batu musozo kanse mayele mais keba emso azaka na ezoba na ba circonstance aboye ko bimisa ba biloko ezanga na ngotina na moni na ngango suite te lela ba critiquer yo l'essentiel au leli mutuna yo. Voilà balobi pa bimisa photo ala kisandingi bazalaka na banini ezape na tina mokote lela peka sans ko besa ke mutwana komi lokwa aza ya yo nde oyebanaki na ye ozo usala base ne bimbe atabino moko ezape na sens te na suki na nga wana bino mo bomoni o ezamboka rando ne tombera jamais même na tanga bibembe rando ezakaka botika la malam bon service. Voilà, coucou.